Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Il ne faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Je peux soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir Congolais que tant que on a ici, on a 287 millions de dollars, il y a peuple congolais. Au Salaki n'a pas de parce que Bukangalo nous a. Merci beaucoup, peuple congolais habitué à Masolo à Congo Télévision. 2025, ils allaient année au Tokoïkola, la Suspongité, parce que tu es Psagi Nabino, Tozali, travailler pour l'intérêt général et la population congolaise d'une manière générale, peuple congolais. Merci Sousouna Bandekonion, soit téléspectateurs, abonnés, tout, compagnie qui depuis 2024, 2025, pessimiste sous confiance, il y a commenter, liker, partager, vidéo Nabiso, Nyonso, Bisika Biso, Bozami, Mbote Nabino, de partout dans le monde, vous avez Nabiso en direct depuis Kinshasa, capitale école Congo démocratique. Lélo, quelques questions de l'heure, tu remets capé pour ça la investigation parce qu'il y a Kotarakotaka. Ce qui a été dans la télévision, c'est qu'il y a sali investigation. Ce qui a été, c'est parce que, à outil qu'on menait investigation, n'a pas sujet d'actualité, n'a pas oignon sur l'homme de la rue, la mère publique et Zolobela, par rapport à un sujet d'Aboyib Sanabino. Ni des alliés collègues à peuple congolais entre ministre actuel et la finance, n'a directeur général à DGI. Est-ce que vous avez quoi? Ou une interrogation autour de cette émission? Parce que même les journalistes d'investigation, ici vous allez écouter, vous allez voir comment est-ce que Bazak aurait cadré. Comment est-ce que Bazaki a rappelé dans l'opinion nationale qu'internationale que seul le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Ali pas trop. N'a pas la gestion. Il y a mon solo dans le Congo démocratique. Nous sommes autour de cette émission. Doudou Fouamba, à Kangiba communicateur, quand on va sous pasteur Banabe Mwakali, quand on va sous Ndeko Nicolas Kazadi, qu'est-ce qui se passe autour de la finance et le Congo démocratique? Les Cambou est allé au VD. Est-ce que Tata Mokonzi est écolo? À qui n'a raison à couper sa sincère félicitations, le directeur général à OVD? Est-ce que le gouverneur Yakasa Yazalaki n'a raison? Il y a Kolobela Ndenge à Lobela Kiwana, il y a les Kamboitali OVD, les Kamboitali Office des routes, les Kamboitali priorité à ma province. Ce qu'on sera autour de cette émission. Jules Alingetikei 2025 et Kobandela Ndengeni. Est-ce que tu continues toujours dans le contrôle nae? Est-ce que Jules Alingetikei va continuer toujours à Kokoba dans le Kamboitali contrôle? Na misolo o nyo se pesa maka na ba ministère de l'entreprise publique nyo sur la démocratique du Congo Daniel Bumba et sengeli to sope Kinshasa to sengeli to tika Kinshasa na biso avec le spectateur directeur ya Freddy Mwamba wazali moko ya ba compatriote congolais to kanisa ka ko en 2024. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, parce que DG Freddy Mwamba a continué dans la conférence chef de l'État 2025 de Koti. Ali toujours directeur général, il y a ECC, je pense. Très bien. Donc, selon Matali, ministre Anabiso et la jeunesse. Maman Noëlla, Bissika Pia Azali. Est-ce que le homme communicateur va changer langage dans Maïman Sobalobaki? Dossier Tali Mwana Congo, président, il y a Conseil national, il y a jeunesse. Moi, Mboka William Mukabila, Bouybi Kazalina, Mobangé activité, et si quand Kazali, qu'on se retrouve en Europe, pour la salle là, où ils allaient au Congo démocratique, tu remets ta main solo moi moqué, parce qu'avant qu'on voit Kinshasa, qu'on voit RDC, Bouybi qui était au Salaba 6 monnaies, où ils allaient Kolobela, mais Matali Constitution et la République démocratique du Congo, on a 3e République, ou qu'il y a 4e République, jeunesse et école Babaki Iyo. Est-ce que Zali même activité de William Akiepe, qu'on soit dans la diaspora, Nabiso, il y a Congo démocratique, Libanda, il y a Mikili, il y a Poto. Déjà, est-ce que Basali Moussala qui tant qu'on a 2024 tout est segeli DG Kachata là il va couper Sabiso au revoir toute mission nae na tête sia entreprise ya l'état mana to kosuka sabon na maman Judith Tuluka Tsumino. Est-ce que Azali toujours na confiance à Bané Congo parce que vous avez comment on a commenté est-ce que acteur politique moi mingi ah beaucoup tout autour de cette émission ba ali kolobela ba effort ya batu basali ba exploit na 2024 il y a quoi compagnie chef de l'état Bané Congo solo mais entre guillemets maman Julie Tuluka a faire partir de la liste. Qu'est-ce qui se passe, amis téléspectateurs? Nous avons le réel plaisir de recevoir le communicateur pour le chef de l'État, Tonton Kabamba, où vous allez habitué à plateau à télévision, Masolo à Congo Télévision, Mbotenayo, meilleur V 2025. Merci beaucoup, Ndeko Moïse, meilleur V, bonne année vraiment 2025. Boni ba festivité, Boni 2024, c'est plutôt ça la récapitulation et lesquels yo Boni, est-ce que vous allez aller moko ya ba merveille pour na yo moko tonton Kabamba communicateur pour VHF?
Oui, Ndeko Moïse, année où il y a 2024, vraiment, 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 quand même, il faut toujours ça. 2024, tout l'équipe. Année, oui, 2025, vraiment, il y a ce que je m'excuse pour la langage. Il faut toujours ça vraiment, le coup, mais pas t'attendre Zambé, parce que le lot, on est vraiment, tu es quitté, tu es au coup, tu as 2025. Tous les ans, bazana ba hôpital, ba mususu ba sali ba accident, ba mususu ba kufi, quand même, quand même, Nzambe vraiment, mais biso na nasi ka 2025. Tout le monde vraiment, c'est la première fois tout ça dans notre émission en 2025. Tous on ça beaucoup pas t'attendre Zambé. Très bien, le coup mais pas t'attendre Zambé, to banana on a ba sujet na lobia wa to sur la moi mon na préséance, où ils ali chef du gouvernement, moi je dis Totolo Katsuminoa, lelo oyo batubeli ba ko beta maboko, batubeli ba cause la remaniement, mais yo ozali moko ba communicateur tata mokonzi ekolo. Est-ce que avant on compte dans la profondeur et c'est gagné Judith Toluka a sous confiance chef de l'État qu'au Kambassi c'est le mot si remaniement Ekoya azala toujours premier ministre. Oui, Ndeko Moïse, na kolingana d'abord avant na mona banda na mon fona mona pesa no bote patata mokonzi Félix Tshisekedi Tshilombo auto mona je mazaki na Qatar a Ochozonga. Na kolinga pour na répondre na tuna o tuninga par rapport au remaniement par rapport à Jita un soit déjà Jita né à cause de la peau azala ba pese li sous confiance au balongola e pour na ngai na komona vraiment bilan ya madame Jita vraiment ezali azali mutu vraiment photo bete la maboko vraiment makasi parce que azali maman moko oya sali musala vraiment kitoko soki kozala vraiment nazali na confiance tata mokonzi vraiment azali na ye na confiance ya komona vraiment mwasi moko boye afandaki ka na biro te mwasi moko oyo to tourner na ye vraiment ngai kutu ngai moko kabamba na lokele mawa ya kokende na ye vraiment bambujimai bakananga bachikapa bagoma avec un mouvement vraiment avec un mouvement place nyonso chef de l'état azali tozalaki komona vraiment mama Jita Soumina vraiment koaccompagner mokonzi ya mboka parce que yende azali patron chef wa gouvernement mokonzi azali ka nani chef wa vision. Très bien. Chef de l'état azali kaka oyo opesi kaka vision pour mama Jita Soumina asali la vision na ye. Très bien. Responsabilité ya mboka ezali nde na maboko ya mama Jita Soumina oyo mokonzi ya mboka azali na ye confiance et pona ngai na komona vraiment mama Jita mérité de surtout na Jita Soumina de à continuer son mandat parce que ba maman qui tourne bazali na yena nos besoins makasi vraiment à continuer. À moment qui tunga bazali na besoin na mais au moment où yo toza kolobela ba activité za ko salima mingi pona ba compatriotes congolais na benga ba ngombe bandeko na biso ba ne Congo ba sali ba activité minene o bazali ko louer na mona kama en 2024 et puis za ko circuler dans les réseaux sociaux que bateau ba sali fierté honneur ta mokonzi wa ekolo ba ne Congo ba ko bimisa bango na poisa mais maman je dis Totolo Katsuminoa to ko ka Congo na été est-ce que ezali pe na bateau ba ne ko ba gazarane mutane Congo ti azali moto ya province ya Monsusu to ezali kaka ba guerre politique o batengi ko la sans faveur. Bon, pour ngai na komona ngweza ba guerre politique parce que d'abord na 2024 na mona ki na on appelle ça mbote na na excellence Didier Boudimbo na mona ki vraiment ministre na sport très bien na mona ki nazala ki nga moko nazala ki invité asala ki vraiment pour le bilan makamba ya changement de constitution nazala ki wana vraiment Didier Boudimbo za ne Congo quand même to mona ki vraiment na podium quand même pesa ki bilan ya premier ministre azali na vision vraiment ya mama Jita na vision chef de l'état. Très bien. Oyo bakoloba bazali vraiment na ba guerre omoni na ndako nyonso ezalaka kaka mwana na mwana oyo bayokanaka te parce que eloko nga na koloba bandeko na biso ya bane Congo bazala makelele ya ndako ebima libanda te parce que lelo soki ekolinga makelele na bango ndako ebima libanda bato bakoseka bango parce que lelo soki tata mokonzi vraiment apesi confiance na bane Congo apesi bango vraiment dans le premier ministre oyo etikala kozala te kochela bango mwana mwasi mama Jita auti wapi auti ane Congo to déjà ndiko aza nani na koloba muto ba Congo to loba ba peti bato ba Congo vraiment pona nga il faut babatela mama Jita ata soki bakozala na ba problème na bango parce que loko elekaki vraiment jour bazala ke manifestation na bango soki na entre Kasangulu soki Kasangulu banzangongo parce que ba nani ngona zo maîtriser territoire vous en maîtriser territoire na bango wana par rapport ya meeting na bango yo azali directeur de cabinet ne dire ceux qui directeur ou adjoint papa nani wa meso papa wa meso ba propos oyo
aloba qui vraiment pour nangai vraiment nazaki konta désolé kana ba parce que la présentation d'abord maman Jésus taza n'importe qui te maman Jésus taza quand même notable vraiment ya ba Congo très bien tout le monde la présentation bah a cité Congo maman Jésus tate moi critique ezalaki vraiment makasi ya ko bimisa neti maman Jésus neti azoko kate ya moi biso to ko loba biso tozali ba ne Congo te biso tozali ba Congolais de père et de mère oyo akolingana koya parce que eza eloko tata mokonzi azoya vraiment kotelemela ya bokabwani ya makambo etali vraiment kokabwana parce que ata soki na ndako nyonso bitumba ezali fo boyokana kaka parce que lelo soki ekomi bino moko na kati ya ndako bokomi obomana ya koloba te balongola ye nga na remplace te fo boyokana parce que ozwisa bakongo soni makasi mama Jésus taza nano wana tozozela vraiment na remaniement Jésus tasumi na de parce que azosala mosala kutu sama oyo asala mosala te sama kutu oyo asala mosala te bazongisa ye vraiment sama de mpo na nini te mama Jésus tasumi na vraiment ndenge tozozela na ndenge mokonzi ya mboka asala remaniement parce que toyebi vraiment mokonzi ya mboka aza na confiance na mama Kitunga parce que mikolo tobenga ye mama Kitunga motema yor mama Jésus tasumi na toyebi vraiment na nani na remaniement mama Jésus tazali ba oyo bakomikosa bakomona vraiment bakoya ko remplacer Jésus tasumi na bazela na tango na tango nowe ata nowe masuwa nowe tango olodia mo bien nani na masuwa nowe oede nga ko bazela na masuwa nowe awezali na motaya mama motema mama Kitunga mama Jésus tasumi na batika parce que soki côté kuna ba okende parce que tout le monde déjà babandi déjà kozwa ba communicateur babandi déjà kozwa ba communicateur pour ba no critiquer mama Jésus tasumi na lobby bila ya mama Jésus tasumi na asbila na ye ezali boye na boye a réussir te ba pesa ke confiance azoko kate bokomi ko sa mama Jésus takosala musala oya komeka ko ya ko attaquer na mama Jésus tasumi na akutana na babiso bakaba ba okutana na batu nyonso na peuple congolais parce que tango na yaki aba yebisaki nga lobby pona mama Kitunga tokokufa pona mama Kitunga. Très bien. Bako benga ye mama Kitunga mi téléspectateur maman sociale mais mama Kitunga toko beta kaka mbela na biso to baki 2025 to kobikisa te boni situation ba denrée alimentaire o balaka ki na ba congolais ministre na biso ya économie mama Kitunga mama ba kolela jusqu'à la preuve du contraire zando na biso ba marché pirate na biso biloko eko kitate au contraire biloko nde mati mama Kitunga bako benga wa chef de gouvernement yo kambela ya peuple congolais ba mwana biso ba kolela wenze pasi Kitunga ya cher ministre de l'économie to cause la route explication te mais to cause la départ immédiat tout sur la moi mon kema matali de Jules Alingeti qui est inspecteur général des finances est-ce que les lots au yotori ko baki république et ça ika kana ba Jules Alingeti tout peut signer comme un chef de l'état peu importe rapport à Jules Alingeti Sali mais azali irremplaçable était ba azali PBL chef d'état ko sa confiance ndenge to moni le ko to ça l'émission chef d'état major P de Christian Thiopé azali remplacer na moto mosusu pourquoi pas Jules Alingeti est-ce que azali l'éternel wa ko maîtriser finance parce que a congolais belé ba ko lobela mon pays de partout. Oui nani ndeko Moïse mon côté kuna vraiment azali mutu vraiment il faut te protéger parce que lelo Jules Alingeti pe ndenge azabongo azana posa posomba ba villa eloko ngana lobaka asomba ba villa asomba ba ndako mais bien ba ne asali ya kokipela admission lele mon père parce que lelo soki lelo tokolinga vraiment pour tout le monde Jules Alingeti tokozwa lisusu Jules Alingeti moneti inspecteur Jules Alingeti te mais inspecteur bazali na bango ko ya kozala na vision la vision chef de l'état na rigueur wana parce que les loba tout nyonso ezala ba ministre ezala ba DG ezala ba gouverneur bazobanga oh Jules Alingeti oh Jules Alingeti parce que les loba vraiment mboka nyonso etambolaka bongo na rigueur les loba soki tolingi to longola Jules Alingeti tokozwa lisusu Jules Alingeti mosusu wana yango na kotalisa tata mokonzi amikosa te parce que lelo ndenge za bongo ba dongolo misu bakoyaka pembeni wana tala Alingeti asali boy tala Alingeti asali boy bien asepelaka na tata mokonzi ayokaka très bien
La décision finale ayokaka alingaka po asala sepelisa mutu wana ya soni te lelo Gilles Alingete azali mutu vraiment ya koprotéger makasi et puis na kolinga bokatela ngai place obotindela mo Gilles Alingete na mabila oyo asalaki vraiment na 2024 na 2025 oyo tokoti papa Alingete vraiment rigueur ezala vraiment ya makasi. Très bien. Parce que lelo vraiment ozali mutu vraiment il faut tout ça lelo vraiment monument parce que ceux qui te perdre tokozwa lisusu Gilles Alingete aboete. Très bien. Merci Nathan Kabamba et puis va clin d'œil hein équipe Mobimba ya Deko Gilles Alingete na ipsaki na bino te peuple congolais 2025 ezali année ya ko retracer na bino banani ba ko sa musala comme il se doit. Weekend bokozwa écho to chronique ya ba compatriotes qui travaillent pour la République. C'est ça l'objectivité à Masolo Congo Télévision. Donc, aux à la ministre, aux à la député, aux à la mandataire, aux à la PCA, n'invité député provincial, aux à la Sala Moussala Malam, de lundi à vendredi, Nekombui, Naba reporter Nénion Sotokota, où il a travaillé pour les articles, pour les actions, les activités, où il a li, pour primer l'intérêt à la population, donc aux vendredi, samedi, dimanche, au PCA, 3 jours de diffusion. Botala, Lolenge Kani, compatriotes congolais. Ici, nous avons la tendance politique. Opposant mon cas de l'intérêt à peuple. Tu vois, lundi combat des Akiboué, mardi des Akiboué. Si, c'est chaque semaine chronique des vérités pour les compatriotes congolais. Bravo à Gilles Alingete. Je crois que vous avez une activité autour de Masolo à Congo Télévision. Les directeurs, il y a CSC, Mwanamboka, Freddy Mwamba. Batemele Balobi. Azali inquiété, azali na silence, alors qu'azali ko kumbe la secteur moko, oui azali pe secteur à ba ressources mon souci financier école na biso, mais on dirait bato ba occupé été, on dirait makele na soit sala pour na gestion de Freddy et azali ka makele ya balabala. Est-ce qu'on de Freddy chef de l'État oui ko ya ko sala mbango te na likambo etali nomination ba mandataire ya sika po ba pesa ba animateur mosusu to pe de Freddy ali vraiment ko accompagner solo volontaire tata mokonzi na CSC. Nani Moïse eloko nga natali sakao. Allez-y. Tango mona nga na yaga vraiment na yaga tozali eka moko na ba communicateur a Jalelo. Très bien. Ba communicateur ba PC Likonda aya l'équipe de abanda okumisa moto. Très bien. Nga za sakarate. Très bien. Nga na yaga tango babenga nga communicateur ya DGT ya ministre te. Nazali communicateur à chef de l'État. Très bien. Na ko soutenir bato bazali na vision tata mokonzi. Lelo DG Freddy Mwamba kandengo lobi bongo. Azali mutu place azali wana faut que bete leve mamu kakosoma kasi koko ko bete leve mamu kakosoma kasi parce que lelo c'est place azui la kiamo na place a côté amo place azui la kiamo na place ekomi très bien akena mo vraiment musika vraiment makasi azali vraiment mutu faut to féliciter vraiment makasi pour na ngai pour nani tata mokonza longola pour ngai na kolinga donc soki nomination et oza ko senga que chef de l'État senga na pesa non confiance na de Freddy oui na ko senga vraiment tata mokonza parce que ba makambo sali vraiment na nani wana na CC ezali belé makasi na kolinga vraiment na ndenge ba kolinga ba changer ba mandataire asika ndeko DG Freddy faut tata mokonza tika parce que azali mutu na d'abord azali mutu na bitu ya IDPS parce que oya koya pour remplacer est-ce que vous en avez vision tata mokonzi na koloba teke ba tusu ba seka IDPS sengi chef d'État tika ba mutu ba musala mala buté to lobika parce que tata mutu IDPS c'était il faut batika parce que azali na vision tata mokonzi akosala musala na ye bien très bien akosala musala na ye il fallait tata mokonzi tika bana to belela ki auto bakete yo zai communicateur privé bon to baki na auto singela biso demande wana ya kokita to baki était biso to lança ki mbela wana je crois que mbela ne lika ki na mopepe yake il faut to comment sur place to palper du doigt si seulement si combattre un solo de lui de pesa yiko sala musala c'est le volontaire chef de l'État nanga wana c'est wana vraiment yemo kwa koyoka yo j'espère a koyoka yo réponse vous allez pas naïe parce que nan d'abord on a PC nan azali au kufela nan azali au kufela condoléances na botamu ba très bien azali au kufela déjà vidéo et kokomela yemo nda muto amona a rejuger. Très bien, je crois que tu dois partager douleur moi Soana dans l'ingomba politique et biologique. Il y a monsieur le directeur général Freddy Mwamba Wazali Kokamba CSC entreprise moko ya l'état congolais Zali pe na ko gérer hein to pezali na kati ya département moko ya finance c'est-à-dire mwa mine or tout comme ça dans la République démocratique du Congo. Bravo et sincère félicitations pour na beko d'acte ko ka mesengeli to palper du doigt biso moko sur terre. Mais je pense que deko ya OVD ils a comment ils a Tumbachigela DG Tumbachigela ya OVD.
tant aux hommes, tous hommes qui s'assent aux hommes, tous autres dans la télévision, dans la province. Na banza te ozala mutu moko asa ko accompagner gouverneur Kasai central ou alobaki ta beleli OVD office des routes en tout cas esengeli ba accélérer misala. Est-ce que vous pouvez contredire bato bazoba ba ko mona musa surtout OVD ba ko mona awa na Kisasa wa na parlons pas avant que na ba province nani ndeko Moïse d'abord nana kolingana na lo bezali problème na ya OVDT. Très bien. Ezali problème à OVDT. OVD azali wana soki ba PC makoki gouvernement est financé. Batindi kendo sala boye akosala. Soki les lotango okomona ndenge bato ba koloba tout le monde qui déjà OVD ba place ezalaki vraiment pour asala. Asalaki o elingaki vraiment pour asala na makoki au gouvernement apesa qui très bien. Soki aye ko katana peut-être ezali problème à gouvernement. Soki tokei le protocole le loto zaki na mouvement. Soki on moni tata mokonzi Félix Tshisekedi Tshilombo a félicité des jeunes tombachikela ya OVD. Très bien. Par rapport les lots parce que soki ok vraiment mouvement il est là partout makadam ezali partout. Partout. Pour la vision, il y en a des tata mokonzi. Oyo tombachikela vraiment. Oyo tomoni vraiment partout dans Mbujima il ba makadam ezali partout. Pour la nini parce que ba finance qui est mi solo. Asidisi musala wana. Soki bato ba ko critiquer ba ko loba OVD a ko sala le côté OVD a ko sala. Ezali problème à OVD, ezali problème à gouvernement il faut appeler ça makoki. Mukako so vraiment na DG tombachikela tomoni musala oyo sali vraiment na Mbujima ezali ka Mbujima était partout. Oui mais ça Kisasa eza kolela OVD on dirait atika na ebata Kisasa ezali problème dans le gouvernement il faut appeler ça le chocho. Oui Kinshasa eza ngana lingaka ndeko na ngamwa baka Chintu Kisasa eza kosenga kwa Chintu. Très bien le quoi to simpe Kisasa yango to beta yango ya boyete to kotana mama likambo na biso Italie DGI finance tout sur matali sikawa ndeko na ngai situation oyo ya ville province ya Kinshasa to beta masolo petali bilan ya DG ya DGM d'abord to bana Kinshasa comme to soulever Kinshasa ndeko Daniel Bumba Kinshasa ezobonga ozotambola Kinshasa ndeko moko na yambaki ya junior mwana bute alobi ete Kinshasa eza na chantier d'année moi ça iko ça vraiment ça là est-ce que vous allez partager l'avis nazali ko partager na ya table kemte lelo ngai na monaka déjà ko tchande ko Bumba ezali échec makasi ya Kinshasa ndenge azalaka eli na Kinshasa ndenge vraiment kan na monela kango déjà na vision parce que biso totali ba to vision très bien ko tcha ntango na monaka kaka parce que Bumba ndenge za bongo ezelo ko bomba te Bumba za candidat moko ba imposer biso pas maman Marthe non s'il vous plaît retirez le quoi na lingaka te na plateau na ngasoki moto ayawa maman azali ko gérer le comment côté na kata res publica koya kokotisa kombo ya mama Marthe Kasala retirer na loko wana po azali ni signataire na IDPS ni chef wa tinaka ba kombo na bato na parti retirer na wana na lobi retirer na kombo mama bato retirer na lobi OK ça vient de retirer très bien na lobi Bumba lelo soki Bumba azali na ville ya Kinshasa a imposer biso pas ba cambio ba kamba très bien soko la bongo soko la bongo wana esa nangage que toi mama tango na mama takamba IDPS mama aza combattant makasi akamaka IDPS aza combattant IDPS na selon les informations s'il vous plaît na IDPS ezali secrétaire général et puis président aya IDPS kasi bango mi bande secrétaire général Kabuya na mama Marthe bango ba tshela biso Bumba yango moni vraiment Bumba yebite abandela wapi asuka wapi tout nyonso faisons compliqué ngai Bumba tomoni awa ba rua wana gaza tali ko mosala tomoni mwa nzela nyonso bazoba mai pa na ngali boso nzela batuka kosala yo kote mande ko Bumba na télé BDC ça ça ko bunga yo so mona ngote partout ça ko la 3h du matin ça na balabala vila Kisasa pardon Bumba ebite abandela wapi kutu ngai bato bakata de okasongo na letande bakata de okasongo yé quand même ngeza na mo espoir ndenge bakata de okasongo azali vraiment na vision ya Kinshasa o ndenge bakata de okasongo na letande Bumba neza bongo Kinshasa ezo de kende kilo ayi Kinshasa ezo de kende kilo ayebite abandela wapi asuka wapi kutu bato bako lo bata ngobila zonga donc bato baza comprendre que de Congo yazaki na na tort tanga lobby que to lancer opération na biso sur Kinshasa je pense que de quoi kosunga biso parce que pas ebi makabo ebele ya Kisasa o Kisasa ko na ngai na constater Kisasa ko na kolimwa
ceux qui va kino ya solo to télémité qui ça na biso kolimo sauvons Kinshasa. Na lobby de Moïse idéologie aussi wana vraiment ngai kaba en tant que communicateur dans soutenir vraiment à 100%. Et la vision moi bien ceux qui sont moko ba kino solo te les ya ndé qui muta loba Kinshasa ezala Kinshasa ba to Kinshasa te Kinshasa ezali ya ba kulo ba kino photo tele mato simba ngo vision wana ngai na soutenir parce que ceux qui to tikeli ndeko bumba eloko ma espoir exaté mais tous les l'assemblée provinciale na biso ba Kinshasa ba député bazalit pour ni tata motion moko boye ko bengi satane ko buma biso to ko ba kozali na ko balabala ezali kaka télévision na regrettage jikoko mulumba na regrettage jikoko monsieur le sénateur ah la pour mona muto azana bolingo ya mboka jikoko mulumba nata moke ya moke mbongo na ye awe kota soki ba ba minda wana tana mbongo na ye très bien na regrettage jikoko mulumba tina lelo ezali kama très bien, les amakam, on a regretté parce que politique est allée dynamique. Ali sénateur, Ratika, Azala rapide député provincial. Je crois que Cyprien n'avait pas Azara, mais tout est possible. Bana qui ça saboué baké et c'est qu'il te sauver Kinshasa. Ndeko Lobia ou Ndeko Daniel Bumba za kopé sa biso aspiration. To Rosala wana ndeko maître Claude Ngoma alobi ndeko Mbwinaza na biloko belé ko papona Kinshasa. Tozo silisa na dossier Italie deuxième c'est dossier finance Roland Kassatal ozali directeur général il y a DGM 2024 ce que tu veux ozali bilan moko très positif pour naie pour to yoki nomba grefté ben paiement to kakité to salama ki na CC yo ozali communicateur d'investigation. Oui côté konana on a olingana na pesa na ba meilleur VBD et pas DG Roland Chantal. Très bien. Na olingana on a pesa ba meilleur VBD makasi parce que le lot vraiment DGM côté kuna to ko sibate parce que ezaka ndenge na lobaka côté kuna na DGM bato ba koseka. Déjà ko sekisa ba Jean. Très bien. Le lot côté kuna vraiment bato yo ba ko espérer bakolota balobi bakoya ko remplacer DG Chantal ba miko bazali ko mikosa. Très bien. Bazali ko mikosa DG Chantal azali wana ako servir mboka ako servir vraiment mboka et lo akoloba kuna ezalité na pesi cabinet mobimba ya DG Roland Chantal na pesi chef Tijombote na pesi tolo ba cabinet mobimba. Très bien. Baza ibele so banotanga kombo ba kosila. Baza de bele na pesi mbote na de nani chef Tijo et puis na kolingaka na loba nzambe vraiment abattre vraiment DG Roland Chantal. Toi Salini. Abattre à côté des oui, abattre les sous-mariniers. Tika Jale l'ondé. Tika Jale. Les années de l'hôtel na kolba abattre vraiment makasi. Abattre les sous force sous. Il y a oyo mba nani asala ki na 2024 amatsa sango sous ne to koti na 2025. Alex. Nengo senginzamba abattre la paix. Pepe Kongola Zolanda o senga penzamba abattre la ministre na msa jeunesse maman Noëlla. Toquez rapidement. Ah Noëlla wana vraiment t'es maman Noëlla wana s'il vous plaît. Vous avez une plaque, vous avez 2025. Nani madame nani maman Noëlla. Madame Noëlla te Noëlla ko botanga. Noëlla ko botanga te na ko be est-ce ya ko akobota mwana leti ngai kabamba. Age na ngao ngala benga Noëlla maman Noëlla. Na lobi Noëlla wana te madame c'est OK oui madame Noëlla et loko ngai na koloba na maman Jita Soumina na chef de l'état. Très bien. Na remaniement azali mutu vraiment il faut alongo ba longo la vraiment bien que toko moni na terrain bien que toko moni na terrain allez-y Noëlla vraiment madame Noëlla azali mutu afingisi vraiment ministère o ya jeunesse ministre moko incompétent akokokate tozalaki na ye na Mbujimai oyebi vraiment tozalaki na Mbujimai bato bakoyebata ministre ya jeunesse te tozalaki na ye na Mbujimai. Il y a moins de l'eau. On a mobilisé parce que mobilisé mobilisé Noëlla madame Noëlla tozaki na Mbujimai wana lelo vraiment ministère vraiment fallait que vraiment bazo misata Yves il va zonga on va parce que total vraiment bachela biso ayebite abandela wapi banda ya koma na ministère wapi asa banda wapi asa mobiliser wapi lelo ya moto ko senga vraiment na tata mokozi chance ba pesa e président moko azali makasi. Très bien. Président William parce que lelo soki William a ligné ça la vraiment na Mbujimai William a ligné parce que William a leader a leader vraiment makasi ba jeune ba ligné makasi na mobilisation ezalika ana mobiliser makasi pour na accueillir chef. Oui asala ka maman j'ai so sali asali to na chef
côté ya kenda ka makambo. Tout le monde écoute ma constant muta ma ministre de la justice, tout le monde qui va zo qui est en intérêt pour mobiliser. Mais ministre de la justice a mobilisé. Ça le côté à mobiliser place nominé de toi ta mukabila vraiment vraiment ministre de la jeunesse. Parce que na makambo to kende ya changement. Qui kaka chef ameki ko pesa confiance dans l'école. Na lobby na makambo changement il faut tous à l'année lengi muto vraiment terrain muto oyo baba jeune ba ko yokela. Très bien. Muto ngeza mukabila. Merci. Merci. Bacha le biso ministre azaka muto ba TikTok. Boche la biso na jita de boche la biso mukabila. Comment na mukabila ndenge a ko maîtriser ba jeune. Merci aussi ça en 2 minutes c'est une vérité. Ni les aïko les kana finance. Hein, ministère à finance, na évité ce qu'ils aient solo, na direction générale, il y a un pot au pasteur on s'aille dans bazali parce que na mon niveau même pas dit ça ba koti makambo ko ba vérité o ndeko Barnabé Mwaka dazaï ko sala entre guillemets ndeko dudu fa mako luka mutu na ndenge nini na miracle nini alors que direct na ezali ndeko dudu fa pasteur Barnabé Mwaka dit azali DGI azali problème na mutu mon côté très bien ezali kaka bato bakomi agité bato bakomi agité bayebi déjà tokomi na remaniement biliaki yo bikoki yo bakomi agité kozwa mbongo kopesa bapanzi ya sango bajournaliste po bakosela nani bakosela pasteur Barnabé makambo ya lokuta bato bakozwa misolo bakotinda tina poto yo moko moni le messieurs comme na ye nani la tinde journaliste doit komona ndeko Abdala yo mona Abdala azana France ezali misolo yo ya famba ko pesa ye pona ko critiquer Mwakadi pona ko critiquer Mwakadi ya moni vraiment les soi-disant ministre de la finance azui non pas soi-disant ministre OK ministre de la finance bazali na problème moko na Mwakadi te ye moko nda komi agité agitation na utwa nini agitation ne ko uta parce que ça ministre de la finance oza ministre de la finance oko financer ba communicateur na ba journaliste nana ebisa ko financer ba communicateur papa toyebi naza mona ndako te na mona idepesi yo moninga na uti ope na mona idepesi toyebi biso yango to ko loba mutu na mutu azala na place na ye yo za ministre zala na ngambo no osala ba ngambo ki ministre oy Barnabé pasteur Barnabé azali DG azala côté DG ya sala musala au contraire ngana oki ba version musune ba lobiete pasteur ne azali ko cha mosolo pona ba communiquer embelé ba tirer à la personne de Doudou Fwamba jamais puis ngai et puis ndenge na ko défendre boye pasteur Barnabé ayebi ata ko yeba ngai te na ko défendre parce que azali mutu oyo azali na vidéo tata mokonzi azali mutu oyo azali komatisa ba recette oyo lelo Doudou Fwamba ko dondela pour ba bengue ministre de la finance c'est Barnabé yo grâce à ba recette à Ndeko Barnabé ya ba recette à Ndeko Barnabé on comprend biso to ko défendre Barnabé parce qu'azali na vision tata mokonzi très bien on comprend très bien bato ba ko lobo Barnabé ko financer ba communicateur a financer ata communicateur mokonzi tant on a ko défendre Barnabé Barnabé ebingata na ko défendre parce que azali muto azali na vision tata mokonzi ya moto ko senga na ministre de la finance tozela tata mokonzi nde azali na liloba suka tika Barnabé azali pasteur asala musala na ye yo na Barnabé bino nyonso bozali nommé na ordonnance tika makambo ya kotutisa communicateur. Merci beaucoup. Très bien, merci amis téléspectateurs. On a fini Binoban Sobozoa qui libakou ya Kolanabiso à travers Masolo ya Congo. Bon, nani rapidement un peuple congolais, nani rapidement on a Ebisala Bino été merci na fidélité, na confiance au PC na première chaîne numérique professionnelle Masolo ya Congo télévision et les médias na Bino, il y a prédilection. Un grand merci bongo na les nouveaux patrons, les nouveaux DG, il y a FM Télévision, il y a Zali Moninga Nangai, Balobi, Ndeko Apollinaire Kasonga, Kozalana Biswawa, Poto Betama Solo à Congo, Tosola Moi Moké. Na transfert de l'année, meilleur transfert de l'année, Apollinaire Kasonga, directeur général FM Télévision, Kozalana Biswawa, Ponakoye Banakota, Lissa Noir sur Blanc, Namasola Congo Télévision, Vision, le Lenka Nyakokumbela, Télévision, ya Peuple, Wana. Un grand merci, ce sont les Angona, Nambertine Matanda, mais relié à Commune Yalemba pour la mobilisation immense. Tout le monde qui est en go, Mokolo le 4 janvier 2025 à Wana. Report on a bisu Njili pour na Boyambande Kochantini Ngobilambaka, maman Nambertine Matanda en tout cas, sincères félicitations Nayo peuple congolais et un grand merci à Pesango na maman Wazaï Kosa l'exception na Bané Congo Nyonso, to bingi maman Nefertitide Ngoudianza Bayokisa Wazali Bongo.
rapporteur ya Sénat to pesier mon quoi soit mingi maman nerfertitude pour na musala qui to kozai ko sala pour na bande ko na biso ya ne Congo et puis ba congolais d'une manière générale na sotika bino to kabona awa na mama ya mbo ya affaires sociales to kabona na vidéo awa oyo depuis république ezali république journée ya le 6 janvier ya chaque année ba célébrer la bonne journée mondiale ya ba enfants orphelins République démocratique du Congo pour n'embala ya bois délégué sikoyo ministre des affaires sociales et action humanitaire solidarité Nathalie Aziza Mounana boka message na rapidement s'il c'est mon bengai o azali caster et assemblée provinciale très bien na pese mbote ba bonne fête belé na mona vraiment ndenga kende ko fêter na bato fondation na ye na monga fula très bien na pese après na ekolo monga fula papa social oyende mutotimi vraiment monga fula les lo vraiment tous 80% fois 80% pour na Socrate mon bengai parce que na monga fula soko merci, allez, au revoir. En prévision de la célébration de la date du 6 janvier dédiée aux orphelins de la guerre, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est venue ici à Goma célébrer cette journée dédiée à une catégorie des vulnérables qui préoccupe au plus haut point la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Je viens pour honorer et consoler les enfants orphelins de guerre. Les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes circonstances et de vivre dans un environnement pacifique. Et leur rappeler aussi que le gouvernement central est avec eux parce qu'ils ont un président qui a la main sur son cœur, ils ont un président compatissant, ils ont un président qui ne peut pas les oublier, ils ont une maman Judith Souminois, qui est la maman, le pilier des enfants du Congo et le socle de développement. C'est une de mes raisons que je suis là aujourd'hui et demain pour passer le 3 jours avec eux, les apporter un message de paix, un message d'espoir. Depuis plus de 3 décennies, l'ambassadrice universelle de la paix et ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, travaille au quotidien pour redonner le sourire aux orphelins de guerre. Pour cette année 2025, Nathalie Aziza Mounana a ciblé les orphelins de guerre du Grand Kivu, réunis dans plusieurs camps de déplacés. Et c'est une première pour une ministre nationale de célébrer la journée mondiale du 6 janvier aux côtés des orphelins de guerre dans les Grands Kivu et plus précisément à Goma. La prise en charge scolaire, psychologique et spirituelle font partie aussi du mobile de la descente de Nathalie Aziza Mounana dans la ville de Goma. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir. Très bien. Il faut savoir congolais que tant que on a ici 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité.